La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, nga ndeko na bino, nga mama na bino, nga mwana na bino, nga leki na bino, na elisusu na mokola lelo, ya ko partager, ya ko solola, makamozo leka na komita biso bakwa angola. Yona biba ndeko na ngai, o nana osabone te, cliquez kaka place wana osabone. Ba o baza deja, ba sabone ki deja ndeko na ngai, partager image yo, tia commentaire na yo, et ko sala biso bien makasi. Quand on est dans le bakara ke likoli moko epelisaka moto te mi balende et ça la rake moto pela. Neina lo ba eloko na poko alelo, naza besoin ya soutien na bino. So na bino na besoin ya soutien na bino, na besoin ya soutien na bino ya kata mabi ya Star TV. Bande ko nanga eze émission biso ba kwa Angola. Tena ba kwa Angola ezali ba Congolais na ba Angolais. Biso nyonso tu tozali mutu moko na asina lobi eloko place wana. Yo na binde ko ngai tika ete nzamba lola sala biso bolamu na oyo azuita na ye ya kotala biso na kata mabi ya Star TV. Ofungoli phone ya kitoko, laptop na yo, computer na yo, tika ete nzamba lola asala yo bolamu. Yo na binde na kata mabi ya Star TV tozana ba service nyonso tu. Service ya suke zani bomo na periki oza oteka place tozali ndeko na ngai commande periki na yo toza wana po na service na biso bakwa Angola toko postele yo eloko pe suna ngalo bandeko na ngai soki olingi osala séjour a bien na mboka ya Congo tozaka na flat moko ya Fleuve Congo ezali na avenue d'Ibaya numéro 6 na Victoire ezali face à face na maison de la Bible. Bande konanga za flat moko bien soko ke séjour kuna bande konanga garantie zali eloko no moko ko bunga telo no moko ko yiba tende tozomona ba flat mususu a placement bien bande konanga okozala de cité soko za intéressé bande konanga contactez toujours numéro ya Mabi Star TV to bandeni ya kosolola po o sala séjour no bien mboka Congo nangi suna bande konanga tozana compagnie na biso ya assurance bande konabiso congolais kombo na Yannick assurance. Bande konanga yo mutozana assuré te bande konanga contactez toujours Mabi Star TV ozo assurance à vie pour le bande konanga tozomona nde tozo vivre bande konanga tozo ba ozo la biso lobité talaka na moment o tozali awa ba mwa ba corona oyo soki obengi docteur na yo mona docteur na soki aza occupé on aza busy mais soki oza na assurance maladie bande konanga numéro ezali wana oza na facilité kokuta na docteur privé na asina loba eloko place wana contactez toujours Mabi Star TV na kopesa mino numéro ya ndeko na biso Yannick en plus publicité pe koleka wana bokomona ndeko na biso Yannick. Merci beaucoup na bandeko bozo soutenir de près de loin ticket nzamba lola asala biso su bolamu na bani kopesa mbote na nga babi na Christopher Songo na kata Londres mobalo azanga kelero te na poche na e na pesi mbote na nga na JC Meya de boss babi motema ya Auréline Meya na kata Londres babi papa responsable ezande yo na pesi su mbote na nga babi Dadi Ilenda babi na kata France na pesi mbote na pesi su mbote na nga babi na Pati Nzambe Madame Dauphin na kati ya Londres sans oublier bande konangai na pesi Fola Mazambi Raya Kitendi na pesi mbote na pesi su mbote na nga na Yasimine babi petit frère de Jésus yango ya wana sans oublier la pesi mbote na nga babi na Bill Gates de Genève azala kaka moko ya yonde yango wana bande konangai na sengi lisusu merci lisusu merci le karaka benen ba teso poani
nasengi so merci lisusu na ndeko oyo ya mwasi abengi apesinga lisolo oyo tosola na bino na kati ya mabi ya Star TV yabi ndeko na ngai kozala egoiste te soki ozwi video oyo partage yango pamba te chaîne na biso za chaîne ya buzoba te ezalaka ba histoire vrai bato babengaka biso bapesaka biso po te esunga nga na yo pamba te émission oyo bandeko na ngai ezosunga komite na biso bakwa angola na oso ba feedback ezosunga biso pamba te soki opandi émission oyo ndeko na ngai ndeko akolanda biso akozwa mayele na kati ya mabi ya Star TV pe akoyeba ndeni akoyi kosala be ndeni akoyi koloba be ndeni akoyi koloba te nasi nalobi eloko place wana yango balobi Pasi Muzingu na kati ya France yoka lisolo tia commentaire ekosala biso bien Patient Muzingu babi yoka lisolo oyo otia commentaire ekosala biso bien makasi na kati ya France ya yo nde yango wana bandeko langa tobani lisolo na biso bandeko na biso eza lisolo ya pasi pe na mawa soki bolandi nga na bokebi nyonso tu okoyeba ke mpo na nini nalobi pasi pe na mawa bandeko eza lisolo moko lelo soki nga na yo tozolanda yango ekopesa nga na yo mayele ya kovivre nasi naloba eloko place wana yango nalobi vraiment papi Tiesko mokonzi na kata France landa lisolo oyo balobi JP Bwaka kitia kolo kade na bolanda lisolo oyo ekosunga biso makasi mingi pamba te bandeko na ngai na bomoi na biso bato mabe mingi ezalaka nazoloba mi malembe pamba te bato mi bayebisanga na loba mingi mbangu yango moni so bomoni bagape bandeko betama baku te parce que nazo try my best akoloba bato mosusu bayebisanga ke nazoloba mbangu trop yango moni anga naloba mwa moke nakendaka bien na lisolo yango bato mingi oyo bazalaka mingi na facilité kosala biso mabe bandeko na ngai ezali kaka bato bazali pembeni ya nga na yo lisolo oyo ndeko na ngai ya mwasi bia mobali ozotala ngai na nyonso ekuteli yo nalobaki eza pasi na mawa mpo na nini na pasi ezali na sens nini tozobomana biso na biso bakwa angola biso moko tozokobomana eza po mawa eza na ndeko oyo ekomeli ndeko na biso mwasi ekomeli ye na mboka ya poto eza mapasi mingi eza pe na mawa mingi ndeko na ngai oyo ya mwasi abengi ngai me ayebisinga na tanga kombo te lisolo oyo ekomeli ye ezali boye bandeko na nga eza kaka nde tozalaka kaka bacouple na mabala tovandi tozosala baprojet na mboka mindele awa toza bandeko na nga bilongo boyebi barealité ebele eza na mboka poto me nde toyaka na mboka mindele awa bato mosusu bayaka na bango oyo tobengaka mafulaki babengaka yango nini mafwaki put se mafwaki mput bokomprendre mpa na accent ya lobika okufele na poto me bamisusu aya na poto na objectif ke un jour azoka na mboka un jour asala mwa eloko moko boye ekoki kosunga pe bandeko na biso na mboka Congo mpona kozonga mboka mosusu bandeko na ngai okomona akozala asali mwa ndako na ya moke po te avandaka mosusu akolinga asala mwa business ekotelaka mbongo eza bamakambo ebele mutu na mutu aoninga asala na ndenge bazoplani ye na famille na ye yango ndeko na biso ya mwoso bandeko na ngai comme habitude mobali na ye avajaka mingi na mboka Congo akendaka mingi na mboka ya Congo ndenge akende kuna bandeko na ngai misala na bango bale bayebi oyo mobali na ye asalaka na mboka ya Congo donc alors ndeko na biso ya mobali oyo bayokalaki na mwasi na ye super bien akei pe na mboka ya Congo akei kosala eloko oyo bakanaki basala na mboka Congo
pendant séjour ne bande kona na mboka ya Congo azalaka toujours na contact na famille na ye no ba WhatsApp atie moi crédit na ye basolaka toujours na famille na bana bande kolanga na biboyo kanga malamu mingi balobi Yves Musasa na kata London yo kanga malamu na émission oyo en plus jansi mvula na kata France boyo kanga malamu na émission oyo surtout bande kona biso ya basi ba papa na biso ne bakendaka mboka na ba flat o ba vanda na bande konanga ba flat mususu baza seriété bo contacter nga soki bo okino kosala séjour na Congo eze sika moko eza kimi eza sika moko ya logique eza sika moko ba bêtise te pamba te ba flat mususu bande konanga bazo sala makambo mabe mingi koyiba makambo mabe kaka baza ba doubler ba fungola en plus ndeko na biso mobile oyo place avandaki webi ke ba jeune fille lelo bakoma lelo bayebi ba flat nyonso to bana poto bayaka en plus ba jeune fille wana ya Kinshasa bande kolanga batika ba numéro ya téléphone na bango na ba flat ebele na mboka Congo soki batapoto baye babengaka bango kaka bato basalanga ba flat bande konangai okomona akobenga fi moko boye mikolo ojo moko akoyi awuti poto boya kokita pote bango bakonete bango ke bata poto baza wana siko bande konanga mobala ndeko na biso oya mwasi ye pe na tourne ndenga ke na pe ba Kinshasa mingi lokola pe bande konangai ba misusu batambala kobanga nzambe te partant ko kendeka anika kudia bidia kudia deux fois kaka ndenga azana bande ko ala nzoka ne pe kende kona bisa mobali akweki na motambo akanga azwama makangu na Kinshasa makangu oya azwa bande konangai séjour nyonso tunde kona bisa mobali akena na Congo basalaka séjour na mwaso ya Kinshasa da na makango ya Kinshasa me bande konanga a pe en attendant ndeko na biso ya mwasa poto ayebi te ke mobali na ye azala makango na Kinshasa ayebi ate loko mo te ke mobali na ye soka kitiki azalaka na makango ne na mboka ya Congo ayebi te yeba bi bande konanga eza passe pe na mawa ya koyoka lisolo oyo patience vwanga soko yoki lisolo o bande konanga ta komata ndenge mesala koloba lisolo o zo sunga biso suna komite na biso bakwa Angola alors bande konangai lokola bana Kinshasa bayebi ke basi a poto mingi tozalaka mi bakayue babizi na biso tozalaka nango ye tango akangi ndeko na biso mobali façon azo memela ndeko na biso mobali bandeko na ngai tata amoni ke ondire ke abotami lelo ondira badi vi lelo donc abosani ke aza na ba responsabilité na ye na mboka ya poto akomisi ngo vraiment ke bandeko na ngai akomisi maîtresse na ye ba séjour nyonso tout bakende bazalaka na ye basalaka pe vi na makango na mboka ya Congo siko bandeko na ngai oyo esalami ya kafumba eza pasi pe na mawa ya koyoka ndeko mwasi ayebisa ngai tika nanu bandeko na ngai natia entre parenthèses total esika ya bapapa na ngai nalinga ya bino mingi pamba te bino mutu bosutela mabi ya Star TV boza na eloko mpona nini bandeko na ngai soki bokomi esika moko libanda bokomi konéglige bandako na bino mpona nini bozala ke obimi libanda okomi konéglige foyer na ozomona ke oya libanda aleki oya ndako na yo papa bapapa na nga oyo ozwi libanda bandeko na ngai yo muto bandi na ye te mpe muto kosukisa na ye te nasi nalobi eloko place wana pamba te avoa yo ozali ye azali ntango yo mpo tozonga poto bandeko na nga mosusu mpe azali akoremplace yo ntango yo ozali bandeko na ngai bamisusu atie bango bwe
azosisa na séjour na ye pa na yo ayebi ke aza na yo nanu azozwa mwa eloko epa na yo ozoyeba te. Mpo na nini bandeko na ngai bapapa tolingi bino mingi mpo na nini bozo expose biso mingi basi na bino ya mabala ezozala mingi malamu mingi vraiment te. Alors bandeko na ngai eloko yo salama papa oyo bandeko na ngai bino mo boyebi moma oyo ya ba coronavirus oyo batebele bazali na Kinshasa susu sala business mimi bavandaki na bango bazosala ba masolo na bango. Ndeko na biso ya mobali oyo bandeko na ngai awumelaki mwa mingi na mboka ya Congo na ba moma wa mpepe mabe oyo amonaki bien mingi azonga na mboka ya poto pote aya otala ba famille na ye. Alors bandeko na ngai alors ndenge ezalaka kaka ke azozonga ndenge ezalaka mweloka kolia bandeko na ngai ezangaka te ndenge mwasi na explique ngai abengi mobali na ye parce que mobali na apesaki ye ke azoya dati boye na minute pe madame pe aprofite pe abengi abila star na bengi mobali na nga na sengi ye biloko na koyi kosenga ndenge ezalaka kaka ke moto aza na mboka ya Congo ozosenga ye eloko ya kolia biloko ya kolia pardon. Alors bandeko na nga lokola na ndenge ekolo na biso baafricain eza musuni moko boye ngape na lingango pe mingi ayebisi mobali na ye na biloko nyonso kosombela nga musuni oyo ya zamba ezanga te osombela nga yango. Bandeko na ngai papa pe ayokaki ntango pe papa aye bandeko na ngai mwasi pe amoni papa aye na glace babenga oni glacere aye pe na aye na biloko ya kolia madame na lobi la star na moni pe biloko me ye ebele bambisa okaka nyama na zamba vraiment abi na bana kokana ngona sala ngona na ngayenga na musaka ensuite pe biloko pe afungoli balio ndenge ezalaka komo bongisa komo classer na congélateur. Bandeko na nga bi eza lisolo ya passe pe na mawa yo babi Kisangala de Luxembourg yoka lisolo oyo soki koloba nini na ka onde na bino mobali alobi na ka onde kona bino mobali asali bien Sami Makombe na kata France na yebite soki ndeko na bino mobali oyo asali malamu bi asali malamu te metona na ka lisolo tina suka. Alors bandeko na nga eyo salama 3e jour mama lobi afungola mwa chasse alamba mwa eloko akolia atuni mobali na lobi nalamba nini mobali no azalaki na choix te alobi salelanga mwa eloko moka be mona uti Kinshasa mingi na lepe biloko Afrique mingi ba mayebo wana ba pondwana nazaba na posa nango te oduka oselelanga mwa eloko moko ya bien ya awa kaka na ndenga poto awa mosala bi problème ezate ngai loko naza na besoin na lamba musuni na nga zamba ngai nazosala ngona nganga na musaka. Donc madame alobi alambaki lokola denjungu mukolo wana repa musu ya mobali na ye repa musu ezalaki ya ye moko. Bandeko na ngai tongo ndeko mwasi alambi asilisi pe mobali ne pa zolia na sani na ye ye pa zolia biloko na sani na ye oyo alambaki. Mais bazana bango mesa moko bazolia mesa moko bila star eloko mabe ezalaki te tozolia lisolo pe tozobeta. Sikoyo moko ayebisi mobali na ye est-ce okoki komeka te ndenge nyama oyo ewuti ayebisi nga na monoko ne mobali na lobi nga na wuti Kinshasa na liango mingi apeti mako liango voma ezate. Mais mobali amekaki te mbala bina za concentré na zole biloko oyo pamba te so na changer goût boyebi bande na so le biloko ba goût différent goût so biloko koyoka ngote. Donc mobali a préféré que asisa biloko na ye oyo azolia na sani na ye. Nde suko bandeko na nga tong basisi kolia basisi pe na esengo nyonso tunde ndeko mwasi ayebisi ngai bavandi pe masolo bazobeta pe masolo ndenge ezalaka ba couple soki bolie bosilisi mwa kolia wana elembisi bino masolo bokomo beta ayebisi la star apoka pe rola le koki ba prier pe ensemble ba ke ola na chambre na bango
bango pe bake pe kolala. Mais et comme ce qu'on a kakata bouton de commencer à expliquer ngai ayoki neti libumu et ça lié bien te moi zaka ayoki libumu moi bizarre quoi ayoki libumu bizarre alobi na continuer sous pongi alamuki lisusu libumu sele so eningani ye ake na toilette tanga ki to bande konanga asali besoin ko sala ayoki amoni ke asali lokola moi diarrhée mais diarrhée moi zala ke ok toilette moi libumu sele biete mais oseli kapu ka brr e kitika mbala moko pe katani abinenge sala ki aki bongo azongi su na mbeto tanga azongi su na mbeto na batongo susu bande konanga ya mwasi alobi la star tana lamuki libumu ezosele kaka pasi tant libumu ezosele kaka pasi amoni e continuer akomi na kosanza yeba liba ndeko nanga eza lisolo ya pasi pena mawa mika kambi na kata Londres yoka lisolo oyo soki okoloba nini ya ndeko mobali o Arthur asali mwasi na ye pe balobi chouchou les belles babi pa mama na king yoka lisolo oyo eza lisolo moko ya pasi pena mawa bino moko bandeko na ngai bolanda soki tokokondane mobali bi tokokondane mwasi balobi docteur Achille yondo za docteur eurotia commentaire tokokondane papa bi tokokondane ete donc mama ayoki bongo akomi kosanza bila star na akomi kosanza donc asilisi kosanza alobi aluka te bakiseza na ndaku amela ase moko sanza ekalme na mwa libo yoka ngo pasi ndeko na biso ya mwasi alobi la star na sombi kisi moko ya poussière tozala nango na poto awa ekangaka mi libumu soki ozoleka libumu omeli yango estopaka libumu estopaka diarrhée ntango asali bongo bandeko na nga ameli libumu pe ekata noma pupu ayebisinga ekatanaki mais azoka kaka mwa libumu ezosala neti mwa bien kaka te na kata libumu ti amoni moye te ayebisi mobali na ye mobali ayebisi ye problème nini ayebisi mobali na ye ndenge azoyoka badouleur na libumu ndenge aleki diarrhée ndenge azosala explique mobali na ye mobali nekuta alobi ta mosusu bakorona oyo te ye ayebisi mobali na ye oraisonne ka bakorona oyo mpona ni seke bakorona seke yo moto oyo na bakorona na ndaku pamba te na moma oyo ngai nazobima te toza toujours na kata ndaku soki korona yo moto ngo bake yo moto ye na na kata ndaku abi l'histoire pe esili donc basilisaki apart kiso amelaki ekangaki ye mwa diarrhée wana ayaki bongo akontinue siko kosanza lisusu ntango akontinue kosanza ndeko mwasi ayebisinga bila star nayoki kolemba kati na ngai donc fatigue vraiment kati ya nzoto na ngai ayoki kolemba na minute wana bandeko na ngai eye kosala boye mwasi ayoki bongo abengi ambulance ntango abengi ambulance bino mo boyebi na moma oyo ekomi bakomi otune bakestion ozoyoka ndenge nini boye na boye bakestion mili aexplike bango oza na fièvre ayesi bango kende aza na fièvre te ozolia bien abi kolia biloko nazoyoka gu ya biloko nalambaki naliaki eza gu mais lelo ozoderange kaka koleka diarrhée na kosanza na nzoto nazoyoka kolemba makasi boye bandeko banga bandeko na ngai bandeko pe badocteur oyo bayambaki na fond ndenge expliquinga bato bayambaki na telefone bata réception quoi bamoni ke eza 7 ans makorona te nde ambulance eye koya ntango ambulance eye koya bandeko na ngai ntango bakei na ye bakei otraite ye bamemi na hôpital mpe batraite ye bino mo boyebi na mikolo bandeko na ngai na hôpital ya mikolo oyo bazali kokompanie bato te donc mobali na ye atikalaki na ndako ntango mobali na atikali na ndako bandeko na ngai ye ayoki bongo bakende na hôpital
abi bayambi ye pe très bien ba comme tourner na ba question ndenge zala kaka a expliquer bango lisusu abi na minute wana ta ba vandisi ba pese mbetu abi na zaima ko lemba na kokata ko telema te kit oza ke kit o batindi karabatu bato ba memanga bato ba kit wana bande kolanga ba yipsinga ba tena kata kit wana poussier ti ba memaki na kata chambre ba pesa ki tango ba akomi na kata chambre mama oloka liboso ba welelaki ba manu kozungisa mai parce que baki azalaki ya kolemba makasi bila star nazalaki mai ya kolemba makasi bakomi kozongisa ye mai abi ndeko na nga mwasi tellement ke kolemba na elekani na mai wana na vandi wana bazoperfuse nga na minute wana mutu mosusu aye bayolongole makila no bakaya ozwa examen makila bakena mpe basala ba examen ndenge ezalaka na bohôpital bimo boyebi sikoyo mpe boyebi na moment oyo badepartement mingi ya hôpital ezozala mingi baokipe mingi sikoyo ndeko mwasi abandaki kozala baresultat eya pamba te bino mo boyebi na moment oyo bohôpital mingi ekomi bize ekomi okipe makasi ndeko mwasi azongaki ndako te alalaki resultat ewumelaki ebimaki le même jour te malobi en attendant mobali na bengaki ye atuni eboni abi mwa mokebi me bafatiki kaka me kosanze edimine mpe mate bango perfuse kosanze ekati me fatiki nde ezaka nazokaka kolemba kati na nga bakendaki kosala ba examen me nanu bazongiseli nga réponse te yango nazozela ndeko mwasi alali ekomi lobi nango na ntongo na ba 8h30 ba 9h bandeko na nga ndenge ezalaka kaka docteur aye bavandi kende boyebi ndenge système ezalaka kaka ba docteur ba 2 mètres kaka na bato maladi azokufa kaka 2 mètres bakoma otuni ba question à propos ya santé na ye oliaki nini batuni semaine akotaka hôpital atuni oliaki nini bona boye yesu ko alobi oui naliaki eloko boye eloko moko ewutaki na mboka na biso Congo te avant aloba biloko ya mboka Congo ayebisi docteur oui naliaki eloko boye siko docteur atuni eloko yango oliaki osombaki na shop ya africain bien na shop na biso ya bien ezalaka ba shop ya mindele biloko ya mindele bio le biloko ya bato mwindo bite na le biloko ya bato mwindo na somba yango ezalaka na frigo yango moni abimisaki na lambi ayebisi docteur bongo ntango docteur atali ye ayebisi ye baexamen oyo tosali yo eyelakisaki ezali na food poison donc biloko oyo oliaki ezalaki na poison na kati yango tobengaka poison food mwasi alobi la star kati na nga nayoki su kolemba moko akosakana te ntango ayoki biloko aliaki resultat ebimi ezalaki poison food yesu ko ndeko na mwasi alobi la star ngambo na kati ya motema alobi ke eloko naliaki kaka esali nga boye musuni ewutaki na mboka ya Congo alors docteur ayebisi ye boye eza dangereux te biloko no lie eza poison food mais eza dangereux te komema na liwa te nini te alors siko bakisi oyo topesi yo ezo clean déjà nzoto na yo ozobima na lelo na poko pamba te eza ma grave vraiment te food poison ezalaki na biloko ezalaki ma grave vraiment te tozo libero lelo bapesi pe ordonnance bayebisi eke bakisi mosusu osomba bakisi mosusu na pharmacie bongo okende omela na ndako baherbe bapesi ye ndenge ezalaka kaka na minute bayebisi eke tokopesa rapport ekoya epai ya GP na yo epai ya docteur na yo ya ndako pamba te docteur na yo ya ndako akoyeba ndenge nini ya bano kolandela santé na yo me mpo na sikoyo sava okoki na yo kokende kozonga ndako docteur ayebisi ye zela
baya olibere yo pote ozonga ndako. De commencer à la star, tant docteur a pesi mukonga bina zela batumsu baya pa ba pesa yenet mitino pa bima. Abi na vanda kyo na makolo zo lenga ngai na bani ko raisonner. Biloko aliaki na ndako na ye moko. Avant yango achika ko lia te. Après yango alie eloko te. Siko poison food oyo, poison oyo wuti na biloko oyo ewuteli wapi, seke wuteli na biloko oyo wutaki na Congo. Alobi la star place nazalaki na esi nzambe apesa nga kimia. Azeliti bayebisi eke okoki na yo kobima ayoki bongo abengi taxi abi taxi yo zwa ye na ndenga bimi azongi ndako. Ayebisi la star tan akomi ndako bana pe bayambi ye mais ayebisi nga en attendant alakisaki mobali na ye rapport au docteur apesaki ete donc rapport ewuti na hôpital alakisi ndani mobali na ye te. Nde siko bandeko nanga bavandi asengi pe bana pe bayele pe mai ameli mai ti bavandi na moma moko bona pokwa bana bakina bango kolala ndenge ezalaka kaka. Nde ayebisi mobali neke naza na besoin nasola na yo. Mobali na ayebisi ye problème nini ye mto wuti hôpital fo pe mabi te naza na nga sava naza na besoin osola na yo. Abi mobali ne pe apusa na ye pembeni na ye bavandi bakomi osolola. Siko akomi kosolola na mobali ne bo bandeko na ngai. Alobi nalingi lisolo oyo esuka nga na yo. En plus nalingi nga na yo oyebisa ngai vérité. Condition lisolo oyo esuka biso mibale en plus oyebisa ngai vérité. Mobali alobi ok. Mobali ayebisi mobali ne ok ngai na wuti hôpital. Bapapa hôpitali yango. Be examen basali ngai yango. Soko koki kotanga okomona ba résultat yango. Ke biloko oyo na lie ezalaki na poison. Abitant ayebisi mobali ne boye, mobali ne ba moko otomona ke otolobaka body language na ye. Imera mobali échanger. Achichi na mobali échanger. Tanga achichi na mobali échanger bandeko na ngai. Mwasa lobi nalingi na tuna yo. Biloko oyo ye nango na ndako awa. Osombaki yango na mbongo na yo. Bie bandeko na nga mutu bayako pesa yo biloko. Bie bandeko na mutu basombaki. Bien ndenge nini expliquer na zana besoin na yeba vérité. Mobali na yemba maka komi koloba boye. Oningo loba nini place ona ke ngai biloko na wuti nango Congo na cheli yo poison. Bien muta osombaki. Bie bandeko na babo mobi makamoka ndenge zela kaka. Mwasa ebisi nazo sa addiction na yo te oyo eza vi na nga. Nazo tuno esuka kaka biso mibale. Pamba te na hôpital batuni ye biloko alie. Ewutaki wapi osombaki na shop nini. Pamba te na ndenge alwa mboko bandeko na ngai. Soki asombaki biloko bien na shop moko boye, banga balandela shop wana. Soki aza na resi ya biloko oyo elakisi ke asombaki biloko na shop na bandeko na ngai, bakolandela shop wana. Ape aza na droit koporte shop wana plein. Alors, lokolo eza biloko oyo yaki nango, ayebisaki docteur ke nasomba biloko okala nazo remember te shop nini ezala ngaka na kata frigo. Pamba te na hôpital na lobi te ke biloko na liaki ewuti na mboka ya Congo na lobi te. Alors yebisanga biloko oyo ezali ndenge nini wana mundeko mosa expliquer ndenge bazo swana mobali na ye. Mobali avandi nie. Yeba bi Platini Lunga, garçon belge.
oyo kalisolo oyo na ebite soki tokopesa ndeko oyo mobali kombo nini. Na asi place tokomi bokomo be na bilili bandeko nanga. Mwasa lobi la star tellement que na lembaki na bantibiotique bapesa ki amela ayoki bongo ayebisi mobali lokola nga na solo na yo na tiko to raisonner nga na ke kolala papa te bantibiotique na balako lembise pe. Mais kobanda sikoyo biloko nusu toki en Afrique ekolamba balisusu te ti tango oko expliquer nga vérité place biloko ewutaki nana elaki biloko yo bio osombaki yango wapi. Pamba te biloko nusu wuto na Kinshasa awa te kesomba uno depensaki nyusu zo bwaka malibanda. Mwasi pe ayebisi nga la star na ke na akolala. Tanga ake kolala mobali pa umela kitali mbala landi epe likolo balali. Me loko esalamaki na tongo bandeko na ngai ne ndeko mwasa explique ngai. Amoni mobali ne alamuki na tongo. Akiti na chambre kwa abimi libanda, abimine na salon. Siko ye siko yoki bongo alengo linet na ndenza ke abila senza ke tolali mutatemi na mbetu satike mutatemi na mbetu olengo like satike mobali atemi na mbetu abimi na epe. Mais mwasi azalai kaka na chambre. Sikoyo moko ayoki mobali na zo solola. Tango ayoki mobali na zo solola bandeko na ngai ayoki ndenge ka mobali na zolo ma ayokaki muto bazo solola na mobali na etabi ona ebite saki mwasi mobali na ebite. Mais loko ayebisi la star ona kangaki mobali na nga zo solola azo ebisa adamna kona lobi boye. Yo biloko osombaki ochongo poison donc oche biloko wana poison yo kaneke soki mwasi na nga kufi yo kanenge na kobala yo bona biloko ndengwana yo zela so na wuti poto na zonga Afrique zela ngai okomona mwasi suka zo comprendre te mobali yo zela nazo kitela yo mama bana na ngai yo bi pasto mona na ye aso comprendre te biloko ndengwana bomi mwasi bono mwasa bila star na vandi kaka na zo yoka. Tanga yoki kaka ke mobala sisoro solola. Ayoki bongo. Abila star ngape na zongi malembe azongi na sa kwet alali. Mobali pa bongo ayo matape na mbetu. Mobali pa continue pe pongi. Na minute osko bandeko na ngai. Tango balamuki bango benda mwasi mwasa bila star na lamuki na nga na prier sili na kiti pe na se pona sela. Bana biloko rolia. Tanga kita sala ba biloko rolia mbala ebise te yo nto za bien te tika mona sela bana. Mobali pake na cuisine aseli bana déjeuner ndenge zala kaka bungisi biloko ya kolia bana. Na minute nanga atuni mwasi na ye okolia nini? Mwasi na ebise avana lia yaka to sola lisusu. Lokola bana ba lali lisusu na pokwa et lokola bana bazana ba chambre babeta ba game na mo ba jena bango ya to solola. Mobali pe bandeko nanga pusani bakomo so na mobali. Ayebisi mobali ne boye na tikela ki yo ta na vandi awa na yo kayo na pesa ko to raisonner yebisa ngai pona papa biloko oyo. Mobali akomi ko beta munoko. Ta mobali akomi beta munoko bandeko na ngai. Mwasi mama yebisie la lalaki masolo bozo solo na yo kaki ne bozo solo la yebisa nga vérité. Mobali bandeko na ngai azaki na choix te. Tant mobali azaki na choix te pa mate mwasi ayokaki ndenge mobali azoloba na téléphone. Mwasi yebisie okitaki awa okotaki na cuisine maloba nyonso to banongo so na téléphone ngai na bana koyoka yango. Nana ngo ozo yebise ke zelanga nazo kitelo kuna ngo baba mwasi nanga bona boye. Tango mwasa lobi boye
yo lobi ko kitela mutu na kin oko kitela nani kuna na Kinshasa mobali ne akomi susu juste te mobali akomi juste bande ko na mibala ba courager bazali abi la star na moni bongo mobali afukami abandi kolela te mobali akomi olela atuno zolela nini wana bimi na munaka mobali na ye limbisanga oza kaka mwasi nanga oza mama bana nanga oza mwasi nanga na nyoka mina yo tusa tundenge zala kaka so lelo na zabo eza pona yo tusa alobi akoyi koloba ndeko nanga towela pa na ta mobali asuka alobi mokolo moko te nakoyi kosala yo mabe mama limbisa ngai nazo tubela mosabi na sa mutema bi azonga ngo tubela alobi no oza mobali na ngoza papa bana na ngai problème ezate telema na nukofuka mato vanda abi singai mobali na lobi te nazo mériter kana fuka mabona so na kufuka maboye mwasi na yebi singa la star mobali na yeba na bana ko loba lisolo azaleka toujours akufuka ma ayebisi mwasi na ye boye abi mama limbisa ngai place na vandaki bana o basalaka na réception dans un hôtel batienga na erreur batienga na erreur ndeni o batienga connexion na bafilme oko boye bayaki awa ndenge ezala kaka fina yaka basola ndenge bakoma kobima na nane tokoma kobima na ye mwasi na mobali mwasi aza wana azoyoka ne mobali azoloba biba c'est juste nakende na king tozalaka na ye ya mbala oyo nde lokola nazalaki na bacourse ebele na biloko nyonso tu oyo omoni na ye nango awa napesaki mwasi wana makangu na ngai ye mutu asombaki biloko nyonso tu oyo ye mpe mutu ambalaki yango na glacière na makambo nyonso tu ye mutu atiaki yango awa na ndenge na voyageki na biloko ya kolia oyo soki mabe esalami ezali mwasi wana mutu asali yango menga nayebi te napesaki kaka mbongo asombelanga biloko mpo tena ya nango na famille mwasi alebi mobali akomi olela limbisanga alobi alingi oloba o mwasi anga bebisa foyer na nga tusa na minute wana bandeko na nga mwasi oyo ayebisi mobali na ye nalimbisi yo ayebisi mobali nalimbisi yo ape atuni mobali na ye baleki na yo na leki na nga bazalaki wapi po pesa ye mbongo po bake osomba biloko mobali aotala kaka mwasi na monoko kaka limbisa ngai pesa nga réponse baleki no bazalaki wapi oyo yanga bazalaki oyo basombelo biloko na monoko mobali kaka madami limbisa ngai bama yebisi mobali na ye telema ovanda esi mobali na ye avandi bandeko na ngai ayebisi mobali nayoki yo ayebisi mobali ne la star atuni mobali na ye eloko nazotuna sikoyo ndenge nakendaki hôpital kenga nazonga esu ndako te nakufi yo sikoyo ndingo kosala nini sikoyo ngokanga nani bandoki nzoke yo moko obominga sale savoir obominga yo moko oyebi te ke obomi mwasi na yo bandeko na ngai ya mwasi abi la star ntina nazoswala na yo boye mobali na ngai soki amatika na chambre azolela ye moko ya mwana moke bana bakoma otuna papa problème nini mwasi ayebisa bana kaka kebokende otuna tata na bino yongo bandeko na ngai ya babeza lisolo ya passe mpe na mawa Karine Bercy ya sekele soki okoloba nini na arte ya papa oyo mpe Pauline Nzenza soki okoloba nini na kati ya lisolo oyo babi mwonso alambaka atalaka te mpo na lisolo oyo bandeko na ngai eza lisolo ya passe mpe na mawa
Na conclusion bandeko nanga tokoko loba boye. Et d'abord, ndeko na biso ya mwasi alobi boye. La star. Naka oyo ekomelie. Conseil nini oyo bandeko oyo bakoki kopesa ye na moma oyo. Conseil nini oyo bakoki kopesa ba papa, ba acte ba papa ba salaka. Lokolo lo baka eloko, lo ba eloko na ba acte ba papa ba salaka oyo. Yango la star ndeko na bino na ye koloba so eloko na pokwa lelo. Na ye pala bino ba fan na nga bandeko na nga ba moure na nga ba moureuse na ngai. Ya koloba ke tant muta pesa nga lisolo na kotelaka mutu te na talaka lisolo muta pesa na suka na lobaka oyo ekoki kosunga nga na yo. Mutuna moko na koki kotuna ba moure na nga na ba moureuse na ngai. Est-ce que tata oyo azali a condamné? Toko condamné papa o na point nini? Tokenda ko conclure lisolo bandeko na ngai. Avana koma na suka bandeko na ngai. Papa, tokoki koleka boye te. Ba papa ifo boyo kape biso ba mama, tokoki koleka boye te. Ba papa na nga na vie ya lelo, wa conclusion na nga na vie ya lelo. Soki lelo Joseph bandeko na ye bateka kiye. Cela veut dire que ndeko no moka koki koboma yo. Siko combien de fois mutu mususu libanda oyo pesi confiance. O lelo mutu wana nga boma mwasi na yo. En plus mwasi ngona ni makangu. Yo keke makangu wana asepela ke ndongo zala mwasi na mboka ya poto. Ba papa bozo tala ngo boza makangu na Kinshasa. Bino keke baso na basepela ndenge bozala na ba famille na bino na mboka Europe. Basepela rate? Basa Kinshasa ba yebike tango mno bokitaka na mboka ya Congo bo yuzaka bango tolobaka na anglais da bo tilizaka bango. Ayebika ke na moma moko oza na mboka Afrique bozo kosala ba bifefa la bino na mama to kozonga mwasi na ndako azaka mwasi na ndako. Bayebaka. Soka moni ke moya lâcher yo ezate bandeko nanga akolinga bebisela o vie. Pamba te oye sali bindeko na biso bavandaki na ye amona ye kaka ke lokwa mobala wume na mboka Congo ke akobala ye. En plus selon ye mwasa Kinshasa selon ye akanise parce que ateki biloko wana poison mona ye kaka ke soki mwasa na infecté be akufi bona boy akoya kobala nga mwasa Kinshasa. Ba papa na ngai na lingi bino mingi s'il te plaît. To batela ba mabala na biso. Faut tozala prudent. Yo trouver mwasi na yo malamu. Susu mona bonheur pas mwasi wana. Okuma exposer mwasi, bokuma ko exposer basi andako bo pourquoi? Na ebite na benga yo papa ozali papa ya bolole beni bandeko na bolimbisa nga pa na papa oyo. Papa moko sans esprit. Papa moko azanga esprit. Comment biloko wuto na mboka Congo pesa mbana mbongo asombela mwasi no biloko akolia. En plus biloko akolia. Quelle confiance oza na mwasi oya mboka Congo? Monike obimi zoba pamba to okibandeko na yo, okibandeko mwasi opesi confiance na makangu. Pona nini to yemoko teke okepe inde bio ke osoba bilo mona libongo. Ba papa boza la prudent. Surtout biloko kolia o botina na mboka ya Europe, oza na Afrique ozoia na kumina kota suka. Bandeko nanga, soki ba moni ke oza na confiance ndeko na ote, yomo kende inde tina babengo nini na libongo. Yomo ke inde tina libongo oza na mbongo noko somba.
Soko kokakolo kokakona sina le beloko place wana. Condition soza na confiance bande konote. Mais soza na confiance bande konayo. Olo sala ba bêtise a okene na makangu na zando a kosombela mwonso no biloko kolia. Yo moko kende. En plus bozana ete ma yo moko kei bo chike mo ka kosomba quelle confiance. Ba papa ba sans esprit bo limbisanga. Ba papa faut da batemo ya esprit. Foyer no baza foyer na yo, famille na yo baza mwasi no na bana na yo. Na sina le beloko. Merci beaucoup na bandeko na ngai pona kosukisa. To bosa nte bandeko na ngai bo benga ngai pona assurance ya vie. Bo benga ngai pona assurance ya maladie. Assurance na bandeko na ngai ezo couvrir la makambo ebele. En plus eza mbongo moko ya mwa muke mbongo oyo ozalaki ozomelango ba Stella ba masanga ba whisky mais wana ekozala pa na avantage no eza prix moko eza abordable ba bongo boko papa na nzela mino surtout bisa bato ba famille papa obi ke ovanisa famille na mboka Europe kanisela mwasi no na bana kanisela famille na yo couvrir ba on assurance numéro ezala bandeko na nga benga ngai na kopeso numéro ya ndeko na biso Yannick assurance boko sola na ye bandeko na nga la linga de koleka très kitoko pamba te émission na biso ezali émission ya bakwa Angola. Yebabi merci beaucoup bandeko na nga o bolandi lisolo oyo partager surtout ba papa bo partager yo yebi ndenge muninga na tambola na mboka Congo yebisa ya keba kosomba ka biloko kopesa ka makangu mbonga sombelaka mwasi ne biloko na mboka ya Congo biba mimana pote za très dangereux. Merci beaucoup na bandeko oyo boche litoi na bino ya koyokanga. Merci beaucoup na ba moure na nga please. Bo partager vidéo oyo, bo aimer. Bo partager ba groupe ezo sunga. Ana kata mabi ya star ti bandeko na ngai, toyaka pona kote ya te tolobaka eloko oyo ezo sunga biso suna komite na biso. Nde na beti lisolo oyo, omote sunginga na yo, soko kekin. Soza na confiance bandeko na ote yo moko kokene inde na lobongo osombi mbisi na yo. Osombi nyama na yo na asi na lobi eloko place wana benganga pesanga lisolo nzamba lola kozanga te ya kosala biso bolamu bye bye.